nangwaka opika pendedi eloko yango bozelaki ye sango ya mokwake ya mbiji pona bino nyonso ba ressortissant sud ubangi bana ya gemena ya bilu yango yo compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse oyo mesana kopesa bilengi azongisi bavol na ville ya gemena désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi bavol vers Kinshasa gemena Kinshasa kasi bavol yango pe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CAA elengi bangwaka boa elengi boa suka po moto eloba etumba nangwaka opika pende akosa te po bompikiliki boa nango pardon CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili mona pendima lelo asopeli bana gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CAA mosala se mosala. Boye journal pour la peuple info lingala mbote la bisikana stubozwa mina mbote fungula basangola biso pour la côté samino ndenge la député national bazala qui convoqué na plénière mokola mardi 17 octobre ordre du jour ezala ki bongo examen pe vote ya proposition oyo etali bongo ba bien pe ba droit insaisissable héritier mapindemi azala ki kuna na compte info lingala ba député nationaux ba benga makina plénière mardi 17 octobre 2023 ordre du jour ya séance plénière oyo ezalaki kaka moko mingi penza examen pe vote ya proposition ya loi oyo ezali koloela ba bien pe ba droit insaisissable initiative ya député national ya MLC Jean-Jacques Mamba Kabamba oyo a présentaki économie liboso ya plénière na suka exposé na ye atalisike auteur ya proposition ya loi oyo député national PPR2 Liken Kasongo atalisi par motion d'ordre alobi a sollicité sur séance ya examen ya loi oyo faute ya avis ya gouvernement pambate atalisi ke gouvernement ya République démocratique du Congo a pesi avis na y motivé te liboso pour na autoriser examen oyo na plénière na ko se prononcer ka na motion plénière ba adoptaki yango pe yango ekumbaki sur séance ya débat oyo pour na proposition ya loi oyo ezali kolobela ba bien pe ba droit insaisissable ezwaki bongo matière moko te mosusu etikalaki pour na kozala examiner bureau ba suspendaki séance plénière oyo ezalaki bongo dirigé et pa ya président Christophe Mboso Kodiampwanga. Président de l'Assemblée nationale Christophe Mboso a solola qui mardi 17 octobre naba émissaire ya conseil consultatif électoral ya SADC oyo bazana mission pour na pré-élection na République démocratique du Congo encore une fois de plus héritier Mapindemi. Président de l'Assemblée nationale, Christophe Mboso Kodiampwanga a betaki masolo mardi 17 octobre 2023 et longo na ba émissaire ya conseil consultatif électoral ya communauté de développement ya Afrique australe SADC na mokuse oyo bazana mission ya évaluation pré-électorale na République démocratique du Congo na suka ya masolo na bango avocate Natemba Tigweja chef ya délégation aloba kiboyi baye na République démocratique du Congo comme na président ya Assemblée nationale pour na ko expliquer mobile ya séjour na bango mission na RDC bango bazali membre ya conseil consultatif électoral ya SADC bazana mission d'évaluation électorale mission na bango ezali ya kotala to ko évaluer environnement sécuritaire et politique cadre juridique et longo na degré ya préparatif ya CENI pe ezali bongo mission na bango préélectoral et évaluation pour na oitali cantonnement ba M23 na est ya RDC chef ya délégation ya SADC atalisi ke équipe na ye ba koki kobimisa ba secrétaire na stade oyo topé rapport ya mission na bango ba kokoma rapport oyo tenir na yango ezali réservé et pas ya président ya organe ya sécurité ya SADC bango bazali kozwa ba information nyonso to ko beta masolo elongo na ba acteur nyonso pour na ko élaborer rapport na bango eza na niveau oyo te ba koki ko dévoiler contenu ya rapport na bango ndenge avocate Natemba Tigweja présidente ya sous-commission électorale ya SADC atalisaki nangambo na ye Christophe Mboso Kodiampwanga a recadré pour na koloba ke mission ya évaluation préélectorale ya SADC ezali mission ya ko négocier report ya élection topé dialogue te kasi bango baye pour na ko rendre compte ya évolution ya processus électoral avant arriver ya mission d'observation ya SADC Assemblée nationale expliqué na délégation ya SADC nyonso oyo esalimi
pour processus ekoma esika oyo tokomi batalisi que 25 000 candidats députés nationaux, 24 candidats président de la République, boyango ezali kotalisa que processus électoral ezali inclusif, ba oyo balingi ko participer bazali libre ya ko participer, mais centrale électorale azali ko sala nyonso pour que l'élection et ça le 20 décembre ezali koya pe ba partenaire nyonso elongo na SADC oyo balingi ko sunga RDC pour na observer l'élection, tozali ko promettre mokili mobimba ke l'élection et kozala libre, inclusive pe transparente pe apaisée, sécurité et kozala assurée pour na moto nyonso ndenge Christophe Mboso Nkudi Mpwanga atalisi akopesa pe ba documentation nyonso oyo ezali kotalisa procès oyo ezali engagé na niveau ya Assemblée nationale na légalité nyonso pe consensus ndenge Christophe Mboso Nkudi Mpwanga asukisaki koloba. Kaka na la chambre basa parlement bosimba ke commission environnement tourisme paix ressources naturelles ya assemblée nationale ba auditionna qui mardi 17 octobre député Nathalie Angele Tabou oyo bon initiatrice ya proposition ya loi oyo ezali kolobe la création organisation pe fonctionnement ya ordre ya ba environnementaliste na République démocratique du Congo héritier Mapinde Nathalie Kelakapenda. Commission permanente environnement, tourisme et ressources naturelles, il y a Assemblée nationale, auditionnant qui mardi 17 octobre 2023, député Nathalie Angèle Tabou, initiatrice, il y a proposition, il y a loi Oyuzali Kolobela, création, organisation, il y a fonctionnement, il y a ordre, il y a environnementaliste dans la République démocratique du Congo, Yango et Zalibongo, réglementé l'exercice, il y a profession environnementaliste, Mingi RDC, et Zalibongo na réserve belé, produit à carbone, et Longona massif forestier, où ils couvrir 70%, il y a bassin, il y a République démocratique du Congo, puis ressources hydrauliques, Moko et belé. Pour Angèle Tabou, proposition, il y a loi Oyo, et commémorer cadrage, na milieu environnemental, Bosimba, commission environnement, tourisme, ressources naturelles, et développement durable, Bazali Koko, quoi apporter, amendement, il y a fond, pour quoi améliorer Mobeko Oyo, et Zali Bongo Mobeko Moko, très capital, peu importante, pour la RDC, ils allaient payer solution, na Oyo etali problème, il y a réchauffement climatique. Dans le même chapitre, le ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Ndoussi et Sengeli a expliqué dans la députée politique il y a emploi dans RDC, question orale avec débat et Kopé Samela qui est plutôt mardi 17 octobre et pas honorable André Pakola. Héritier Mapindemi a Pessimino, pas précision. Honorable André Ipakala a adressé question orale avec débat et pas il y a ministre et emploi, travail et prévoyance sociale, Claudine Ndoussi et Sengeli a s'expliqué les bosso il y a représentation nationale pour la politique et emploi dans la République démocratique du Congo. Question orale avec débat outil coupé Samelaye depuis mon collègue mardi 17 octobre 2023. Et ça là qui bongo une initiative il y a contrôle parlementaire signé et pas il y a député national André Ipakala Abeille Mobiko Elia Bafwasende na province ya Chopo na cadre ya contrôle parlementaire Elia Bafwasende Azul Liberté naye pour na adresser question orale avec débat et pas ya ministre et emploi pour s'expliquer na représentation nationale évolution ya emploi oyo ezali créé na République démocratique du Congo secteur par secteur évolution ya taux ya chômage évolution ya emploi occupé et pas ya étranger au détriment ya congolais oyo bazana ba qualification ndenge moko ba effort oyo esalemi pona ko sanctionner ba irrégularité oyo ezali constaté na ba emploi ya secteur minier eli ya ba Fwasende azali koko ba questionnement na ye pe alingi ayeba eloko nini etikali na onem na offre ya demande ya emploi UNPP na formation professionnelle ba réponse nyonso oyo esengeli epesama na ba question pe ya sécurité sociale oyo ezali gérer et pa ya CNSS mais lisusu ba solution oyo ezali kopesama na inspection générale ya travail na ba problème nyonso oyo ezali komona na ngambu ya ba employé na
na maloba ya André Ipakala élu ya Bafwasende ba question oyo nyonso mingi ba dossier ya ba syndicaliste ezali bongo nécessaire pour na bilan ya premier quinquennat ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour Natina André Ipakala alingi azwa explication claire pour na oyo etali marche ya secteur ya travail oyo ezali jugé vital pour la sécurité sociale ya ba travailleurs ya République démocratique du Congo. Na otali primature aussi marqué Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a échangé qui mardi 17 octobre kuna na primature na délégation ya société China Jiangxi oyo bakamama ki epa directeur général na bango. Na babimi na ye na masolo oyo Zhang Zian ana oyo azali bongo PDG ya China Jiangxi atalisaki ndenge ayaki nalu ko remercier son excellence monsieur le premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge na ndenge accordaki bango opportunité oyo durant entretien na bango basala ki présentation ya entreprise na bango ba activité ba travaux oyo nyonso si basala batalisi ndenge bazali société chinoise spécialisée na construction ya ba travaux internationaux au cours ya entretien oyo premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge numéro 1 ya ba warrior a encouragé bango a pesi bango ba recommandation à propos ya musala na bango et pas yoapi a exhorté bango basala musala na bango kitoko surtout ba privilégier transfert ya connaissance yango et pesi bango ba détermination pour être basala musala na bango kitoko sous awa na Congo bakoko banako travailler pour nako réaliser ba travaux ya bonne qualité ko continuer ya ko œuvrer na social bazali implanté na plus de 50 pays na monde société chinoise ya construction oyo présente na RDC ba se focaliser jusque là na ba travaux ya génie civil na actif na bango société oyo batongi déjà route Kasomeno Puerto na route nationale numéro 5 tronçon ya Chikapa Kamwesha Kikwiti Bashamba na nationale numéro 1 réhabilitation ya aéroport national ya Mbujimayi pe ba projet ya ndenge na ndenge. Car à la même chapitre, Obosima que chef ya gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde Kenge azalaki na séance de travail mardi 17 octobre kuna na primature namba ministre ya finance pe ya ba hydrocarbures ko bakisama ba représentant ya ba banque pe ba pétrolier. Na babimina na audience oyo ministre ya finance Nicolas Kazadi a talisi ndenge ba pesi bango ba assurance et pas ya premier ministre que perturbation et kozala lisusu te na distribution ya ba produits pétroliers. Réunion oyo ezalaki na objectif ya ko harmoniser ba point de vue pour na ko finaliser ba accord intervenu entre gouvernement profession pétrolière ba banque ezalaki pour na refinancement ya parti ya manque à gagner prévu na gouvernement et pas ba pétrolier donc basali ba dernier réglage ba bandike na mikolo ezali koya ba ko procéder na finalisation ya accord oyo important ezalaki ya ko rassurer na ba parti peu public pour na ko sala que question ya paiement ya manque à gagner ezala gérer correctement donc ba perturbation et kozala isusu te na approvisionnement ya produits pétroliers ndenge ministre ya ba finance Nicolas Kazadi atalisi. Ozali na sango ya mawa awe ezali bongo liwa ya ne mwanda semi oyo akufaki bongo mokolo ya mercredi 18 octobre 2023 na centre hospitalier Nganda esengeli boyeba kene mwanda semi azalaki chef ya lisanga bundu ya mayala député honoraire scientifique mathématicien pe homme politique République démocratique du Congo ba perdre moko ya ba politique ya monene. Lorsque vous parcourez les frontières de la République démocratique Congo, toutes les frontières. Il s'agit donc de faire le tour de nos frontières depuis la côte atlantique jusqu'à la côte atlantique. Rapporteur, il y a info, Lingala journal, il y a peuple, Bakutana, qui est secrétaire général, autre vision du Congo, maître Magloire Kassongo, Oyo Alobe, Laki, question de l'air, surtout Azapé, candidat à la députation, Kuna na compte, ya district, ya Funa, Micho, Olenga Kunga, Azoki na micro.
Bosimba que Maître Magloire Kassongo, secrétaire général, ya Autre Vision du Congo, P coordonnateur adjoint, ya Autre Vision du Congo et allié AVC Anamokuse, azali ko travailler na ndenge ya kosakanate, azalaka toujours pene ya base na ye, pona koyoka ba desiderata na bango, bobo sanate ke azali candidat na ba élection législative pona circonscription électorale ya Funa. Maître Magloire Kassongo azali nouvelle énergie, Maître Magloire Kassongo azali moto oyo tokoki kobenga ye, azali ko incarner sagesse moko na ndenge ya kosakanate, pe azali réserve pona développement ya République démocratique du Congo. Atundu sami na ba idée ya makasi yango tango nyonso Maître Dide Budimbu, ministre ya hydrocarbures, apesa kai confiance pambate parti politique Autre Vision du Congo ezali ko kambama na ndenge ya malamu, ba action ebele azali ko sala pe pona circonscription électorale na ya Funa. Bosimba ke district ya Funa bango nyonso bazali ko sepela ndenge ya kosakana te tango kaka bayokaki ke Maître Magloire Kassongo akozala candidat pona ba élection na députation nationale mingi penza na circonscription électorale ya Funa. Message oyo epesaki bango esengo na ndenge ya kosakana te. Bosimba ke activité ya ndenge na ndenge ezali kosalema, politique ya Congo esengeli etombolama epai ya bato oyo bongo ezali kosala, epai ya bilenge oyo bazana ba idée ya makasi pona développement kati na bango esengeli kokontaka Maître Magloire Kassongo. Tozana communiqué moko awa ya CNSS bolanda lecture nango. Direction générale ya Caisse nationale de sécurité sociale CNSS Namokuse azaliko informé ba partenaires pe prestataires sociaux ya régime général ya sécurité sociale que opération ya paiement ya ba prestation sociale ya 3e trimestre 2023 et kobanda jeudi 19 octobre 2023 na étendue mobimba ya République démocratique du Congo. Na yango bazaliko invité chaque bénéficiaire aye basolo na ko se présenter na banque to na centre ya gestion territorialement compétent pour na paiement. Direction générale asengi na ba responsable ya ba centre ya gestion ya CNSS ya koyeba solo na ko veiller na bon déroulement ya opération oyo. Communiqué eza signé epai na moko directeur général ya CNSS Charles Moudiaï Kazadi. Ba embouteillage ekomi makasi na avenue bypass suite na ndenge ba remorque ya province ya Congo central ezali kokota na ville province ya Kinshasa na moyi bola na badete na elongo na Héritier Mapindemi pe Francis Konza Lokoka. Bakumbi mituka oyo balekaka na route bypass bazali konyokwa manandenge ya kosakana te. Embouteillage tango nyonso, embouteillage monstre ezali konyokola bango botala bino moko na route bypass ba remorque oyo eutaka na province ya Congo central nzela kaka moko yango elekaka. Kasi lokola mikolo eleki ba autorisaka bango bakotaka na ville ya Kinshasa même na moyi balongolaka mobeko ya koloba après 21h. Kasi bakomi kokota na moyi ekomi lisusu chemin de la croix tango bazali kokota nzela oyo ezalaka moke botala bino moko bilili ndenge ezali kolakisa esika ya kotia lokolo ezali te population voire même bakumbi mituka bazali konyokwa na ndenge ya kosakana te. Tobanzi ke route bypass ezali nzela moko ya muke atako ba autorité balongola ki mesure ya kokotisa ba remorque après 21h kasi esengeli ordre ezala soki ordre ezali te ekozala pasi pe mawa lokola oyo bakumbi mituka pe population bazali ko vivre ces derniers temps na route bypass ezali eloko ya pasi esengeli ba autorité bayeba ndenge nini bakoki kotia ordre na route bypass pona ko empêcher biloko ya boye ekomaka te. CAA azongisi ba vol na destination ya Kinshasa Gemena Kinshasa oyo ezali kosalema na Airbus A320 Michael Wistoto. Bana Sidu Bangi Mokulungande Domo Tokos CAA innovation cette fois-ci à partir du 9 octobre à Talisi Misunae na province ya Sud Ubangi en général pe ville ya Gemena en particulier Bana Gemena oyo ezali vraiment ya bino CAA azongi selibino bavol na ye ya Kinshasa Gemena Kinshasa oyo ekobanda ko salema chaque lundi pe jeudi à travers Airbus A320
320 sécurité confort na expertise na ye ya 30 ans na service ya peuple congolais CAA kiese na kiese. Na couloir enseignement Bosimba ke Institut supérieur technique protestant de Kinshasa ISTPK na mokuse ba fongoli ba porte na bango pona ba inscription ya année académique 2023-2024 Francis Kanza Lokoka. Koko, oui, kota, porte ezapolele, yango elingi tout simplement kolobake, na Institut supérieur technique protestant de Kinshasa, ISTPK na mokuse, ba fongoli ba porte na bango, po na ba inscription ya année académique 2023-2024, et pa yuapi, baza la mission c'est moko, ya co-formé, ba technicien ya qualité, na sciences de santé, pe infirmière, oyo, bazo procédé, na ba section lokola, section technique, ya laboratoire, sciences infirmières, sage-femme, pédiatrie, informatique de gestion, santé publique, santé communautaire, pe technique biomédicale. Na ISTPK, bazala système ya LMD, oyo ba diplôme na bango, eza reconnu na l'État. Na corps professionnel qualifié, oyo ba pesaka ba formation moko ya kitoko. Kotia tembete, bazana salle ya bibliothèque et kuba, salle ya informatique ya malonga, connexion nango ezalaka 565 po ba étudiant, basala ba recherche na bango ndenge balingi, bakisa lisusu centre hospitalier ya Elengi, oyo ISTPK asala yango uniquement pour na pratique ya ba étudiant. Bano bauti kosi sa classe to bengi sibino boya ko s'inscrire na université de biso parce que formation eza ya kafu ya ko sakanate. Ubaza vraiment na posa ya ko la science infirmier nazo benga bango vraiment baya awa na système ya LMD nyoso za nango bien donc makambo ya bien zo le kana formation za kitoko donc au sentir vraiment que étudiants vraiment au centre de formation na vraiment kitoko makasi. Mona ISTPK na avenue Boudjala numéro 29 na commune ya Kintambo oza mobimba toujours na devise na bango savoir technicité développement. Na oyo etali développer bo wesa na extension nyonso ya cyber Eric Ozwami bongo na ville province ya Kinshasa. Nathalie Kaila Kapenda pesi mino ba détail. Nini yango lisusu boye kondeko ozalaka poye. Mais nini boyo ko isangai? Malembe. Teko ya Kinshasa ofandi na 24 communes, pe na ba province to pe na ba ville. Yeba yango que ma solo ya développerie édition 2025 ici est parti du 4 octobre au 7 novembre 2023 yo Mazua ici à Pongwami yaka kotonte chance na yo autre occasion ya komona États-Unis d'Amérique mboka ya oncle Sam grâce ya Nzambe Congo Yaya même continent ma solo ya développerie n'Afrique centrale Mobiba Yo, ADG Eric Mwamba, patron ya ba agence de voyage Eric Travel, oyo ekanga masolo na Kinshasa ya kosambe zate. Na $5 ya poma par personne, papa, maman, mais ma famille na yo mobimba, on a contenté chance, yo fait ma mère na yo kanyon, awa condition ezate. Awa na ba agence de voyage Eric Travel, bazali ba spécialiste, na développerie, na Congo mobimba, grâce à qualité, traitement ya photo, matériel ya kitoko, pe ba gens expérimentés, bazali ba professionnel. Organisi esili, Lufu nous dit, na ba agence Eric Travel, prise en charge un peu famille d'accueil, ezali 100% assuré, et chaque année, plus de 1500 gagnants, Babi Maka Awa, telle la preuve. On a compé de développerie na agence Eric Travel, yaka na adresse oyo, na Mikonga, na commune ya Télé, ozali sur boulevard Lumumba, numéro 44, na quartier Mikonga na commune ya Télé, référence CCT, non loin ya alimentation régale, na Victor 1, na Matongé, avenue Victor numéro 20, en diagonale la maison communale ya Kalamu, bongo na Victor 2 na commune ya Kasavubu,
tozwa mis sur avenue Bongandanga numéro 2 na commune ya Kasavubu na kati ya immeuble PP Center bongo na rond-point Ipen tozali sur avenue Marine numéro 1189 na quartier Ngoma Kikusa na Binza Ipen en face ya entrée principale ya église de la Porte na commune ya Limete tozwa mis na avenue 11e rue numéro 119 quartier industriel référence CFR na Kitambo magasin avenue Kasavubu numéro 3 na quartier de l'Impac na commune ya Ngaliema référence rond-point Kitambo magasin aussi Katena supermarché Facebook bongo na commune ya Masina na Tchangu tozwa mis sur boulevard Lumumba numéro 38 quartier sans fil na commune ya Masina référence entrée Kimuta Oza Mobimba. Otivap eza potopoto ya kitoko équipé acheté aux alamkolo to mona bionyo sobo sengeli komela yango Stéphanas. Ah merci. Ya buinde bana nyoso baza kuringa. À la pochette. Vous allez quoi mais Protivap est tonne de protéines et énergie. Ah papa merci. Merci pour les Protivap pour les enfants. Eh Bino, bote la baonine. Bona bana na yo bakumarukura bana oyo fo lesaka bango poto Protivap eza bapota pota te allez kamata bon appétit bana nyeso bayaka Protivap ah basisi kulia ya bango Protivap babandi badansi na bango ya babebe pro tala Bye yango chata kitoko ntoto makachi tukana mbimbi oyo tukana mbimbi Makusa Protivap poto kitoko pona babebe pro Malam au revoir CA ai etumba na ngwaka opika pendedi eloko yango bozelaki eye sango ya mokweke ya mbiji pona bino nyonso ba ressortissant sud ubangi bana egemena ya bido yango yo compagnie africaine d'aviation CA na mokuse oyo mesana kopesa bilengi azongisi bavol na ville ya Gemena désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi bavol vers Kinshasa Gemena Kinshasa kasi bavol yango pe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CAA elengi bangwaka boa elengi boa suka po moto eloba etumba na ngwaka opika pende akosa te po bompikiliki boa nango pardon CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili emona pe ndima lelo asopeli bana Gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CAA mosala se mosala